Maman Sylvie. Papa. Na mono memi biso lisusu na lopango moko na zomona o ezali inachevé. Beta na lisolo. OK. Mobali mwindo. Maman. Lopango oyo ezali 10 mètres sur 20 mètres. OK. Nanda ko moni ndenge ezali 3 chambres, salon, cuisine. OK. Salle de bain. Ezali 10 mètres sur 20 mètres. Nanda ko ndenge ba télé ça pona. C'est comment ça là ezali côté kama. OK. Wana na talo boni. Babanjango 15 000 à discuter. 15 000 à discuter. Et souka nango combien? Bon, souka nango balobi 13 000. Wana mokolo pa. Mais mon sombi paye azalaka na moi liloba ya kozongisa. Bon. Comme ça wana tokoki ozoba image. Oui, ça ma image. Bandeli awa. Ça bandeli clôture hein. OK. Bandeli awa. OK. Donc aussi dans le pango. Au porte ya sima. Ya lopango ya ndako. Aussi dans le pango. To contourner. Porte à ciment.
awa oyo cuisine topusani oyo chambre soki toye awa oyo lisusu chambre monene donc eza deux chambres salon cuisine na véranda monene très spacieux. Au salon monene donc esuki na toiti soki tobimi véranda en tout cas bomoni ba pièce oyo tokundoleli bino ngai nazali wana mpona bino nazali mwana ya mama Doris Lema. En tout cas merci beaucoup et nyonso balandaka biso ba nyonso basepelaka na Silva le goût de ça. Ok, photo créaka le goût de ça na la personnalité TV bomoni musala na sali bino lelo moi ikote ezalaki makasi mabele oyo nakotisi la personnalité TV ezali na Zambate bayebi terre jaune quartier Mpasa quartier oyo mokonzi ya mboka aya anyata matambe na commune Ntsele ezali nde terre jaune tozali na quartier ya Mpasa terre jaune nde place oyo tokundoleli bino ba pièce oyo topresente baye nyonso balingaka nga baye nyonso balandaka nga baye nyonso balandinga na la personnalité ba grand bisous. Nzambe na lola ayeba na kopambola bino Nzambe afongola ba porte ozo ba possibilité ya kotonga Sylvia azali kosenga na bino botongela biso pe lolenge oyo baye kuna batonga